Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Tellement ébélé à la magazine d'actualité on est facile plus 243 en mode rétrospective. Sélection mon kolalilo et Salami Nagelor Tawaba. Accompagné de quelques collaborateurs, Kester adjoint à la Commission électorale nationale indépendante, Madame Sylvie Birembano, à Kendaki Kozwa carte d'électeur naye, week-end eleki et Sikawapi, Azalaki na mission, il y a supervision managériale, il y a proximité dans quelques centres d'inscription dans la commune, il y a limité, Azalaki Pelissousou na cadre mise en œuvre, il y a recommandation, il y a plénière visant pour renforcer sensibilisation sur usage, il y a application, il y a préenregistrement, pré-rap en sigle. Sur place, application Oyo, et Zali na but pour accélérer processus d'enrôlement, paix identification, il y a bel lecteur, Ndenge, Madame Sylvie Birembano, Kester adjoint Seni à Talisaki. Je viens de me faire enrôler à l'aide de l'application pré-rap. C'est une application que la CENI a mise en place pour aider à ce qu'il n'y ait pas de longues files d'attente et que les gens puissent passer au fur et à mesure et très rapidement. Moi, je n'ai pas fait 5 minutes, je me suis fait enrôler avec l'application pré-rap et j'encourage tout le monde à faire comme moi. Ma carte est là, elle est belle, c'est là et je suis contente d'avoir ma carte. Merci, président. Kester adjoint Yaseni, Azoki Ton, Yako Solola, P, ko expliquer la population, avantage, il y a application Oyo Bolanda. C'est la méthode moko seni atie, parce que ben application pré-rap. Pré-rap wana soko si ozi déjà identifié na yo. Na date to na mulongo. Tango kokota na kati okoumela te. Totie application wana po bo umela kate na mulongo. Soki boyebi kosala ngo te baja ya seni. Baza wana po basalisa bino po bokende na lombango. Oyokani? OPS mususu azo enregistré bato baza na baki airport te. Mais kozala malamu bao baza na téléphone. Basalisa pe bandeko baza pembeni. Biso bato aseni kozala ba téléphone na biso. Bato ati airport liste na bino yango. Koto pe basalisa ba mama po bakende, bakende na bandako bakende kolamba. Initialement prévu pour le 23 janvier 2023, clôture de l'opération, il y a identification, paix et enrôlement et électeurs, ils allaient prolonger de 25 jours uniquement dans la province concernée pour la première ère opérationnelle. Lokola, Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Mai Ndombe, P. Chouapa sur décision Yaseni après débat P délibération ya plénière Yaseni. Eh yo. Téléphone awa bakosali sabino. Ouais. L'intermédiaire, il a communiqué il y a le 22 janvier 2023. Ministère des droits humains, la République démocratique du Congo, a dit que le gouvernement congolais a dit qu'on condamné avec fermeté actes de torture et violence perpétrés dans les groupes armés considérés non autrement identifiés dans Salamabile, dans le territoire de Kabambare, dans la province de Maniema contre les paisibles citoyens sans défense. Pona nini boye ba image oyo ezali ko circuler na ba réseaux sociaux ezali ko choquer pe ezali ko pesa mawa rappelant triste période d'esclavagisme. En tout cas o ezali ko senga implication rapide ya ba autorité tant policière que judiciaire pour commettre fin na makambo oyo pe ba auteur ya ba acte oyo esengeli bazala puni sévèrement. Kasi selon l'information tozui sur place commandant ya ba rebelle oyo apesaki ordre ki basala ka population makambo oyo surtout bana basi awa na Salamabila auti kokufa bana basi basangani pe basangisi kindoki na bango balieye sakanati. Pika
Remi Kamiti. Présidentielle 2023, liboso ya population ya Wamba, tozali awa na province ya Ouele, président national ya parti politique Envol Delis Sanga atenaki meeting populaire et sika wapi atalisaki boye na population. Message de rotambola na ya changement et lingo lobanini. Ya liboso sécurité ya mboka na biso eze malamu te. Pour lelo Congo azesu sous ko défendre le territoire na ye mobimbati. Ezali na ndambo ya territoire ya mboka na biso, ezali na maboko ya bapaya. Toza ko lukate sécurité ezonga pe territoire na biso mobimba ezala na maboko ya l'état congolais. Ezala na maboko ya mabinga na biso. Mais na kotala ndenge bakukumbela mboka lelo, soki to continuer nango, en tout cas tozokende na mpeba makasi. Yango tolobi ezei susu eleko ya bato baya kotambola basala bino ba promesse te. Ezei susu eleko moto aya kotala bino aloba na kosala boye te. Mbula oyo tobengi 2023 ezali mbula ya bilan ya gouvernement, bilan ya baye bazokamba mboka na ndenge bisoto moni, na ndenge bisoto analyse mboka ndenge ezokumba malelo ezokumba malamu te. Bato ebele bazali abandonné. Okomona bilenge bisika bazali misala ezali te. Sécurité ezate na mboka. Développement na mboka ezokota te. Mais en même temps, mosolo ya mboka ezakomata. Mais ce que mati mingi okomona mosolo wana etikala na ba institution, etikala na ba bazokamba mboka. Eloko bisoto lingi ezali mosolo ya mboka batia yango na bosenga ya population. Bosenga ya population ezali nini? Ezali bakelasi ya malonga. Bosenga ya population ezali nini? Ezali banzela ya malonga. Bosenga ya population ezali nini? Ezali misala na kati na mboka na biso. Dossier à suivre. Hey, Kejo! Le policier du peuple, Lissouyabana Tchangou, le major Rémi Kanza mal à l'aise, a kendaki comme d'habitude rapidement au secours ya population ya commune Njili, oyo bazalaki victime ya opération musclée ya bakuluna. Aussitôt sango ya bitumba ya bakuluna et komaki na matoi na ye en commando ye moko le major Rémi Kanza mal à l'aise a kitaki na terrain pour na ko restaurer autorité ya l'état pe ya tchaki maboko na quelques inciviques oyo bozali komona yoka communication population à Salaki tango amonaki présence ya major Rémi Kanza mal à l'aise. Parce que ça c'est chaud la police ça passe pour la bana oyo vraiment na kotala pena na autoriser bana oyo batwanga moyo ba chaîne na ba mama ba autorisanga bana oyo oyo kozala tezo la ngamoyo ebongo bango moko bakuluna bakomi lokola muchopi basopeli mungwa bakomunikaki boye. Comment on Abiga nani na écrit na comme on comme écrit comme écrit nini aux allez inspecter vrai ou faux ah ya kale écrit nini no écrit nini 37 de fazer mais image ya yozo bundati papa na tondo ke cimetière image yozo bunda la to sali pe nini ah bo sali retour hein ne baba ba melo ba bango
Ok, et bon, comment il y a? Manassé, hein? Les qui n'a pas besoin? Oui. Les qui n'a pas besoin? Question, ah oui, Yakosamba ezali susute Moussala Major Rémi Kanza mal à l'aise azali kosala population mobimba ya district ya Tchangu bazali d'accord pe même moral naye boyende ezalaka oyo penza oyoki bakuluna oyo ntango tomarche lisu tozwi bango ntango tozi kokabwana Major Rémi bana oyo bozali komona bamibengaka bakolo mabele bazali bakuluna tozali awa na commune ya Kimbantseke quelques heures après avoir terrorisé population ya quartier Biyela na bitumba ya kuluna pe torchon méchant na ndenge ya kosakana te belément ya la police nationale congolaise plus précisément ya sous-commissariat ya Biyela oyo kumba makana commandant Patrick Ndunga bazalaki sima na bango ti baye kocha quelques-uns maboko bauchomela na bombe na bango nyokoli biso fort osa musala makasi pona kanga babilima o nyokoli biso fort bakunda bamea ba on le stuba iko na sengi ba komini je dis la maté au faux style Chapelé yo pour ande retour na Chapelé yo na kangi général Chapelé kaboni kana Major Rémi to général Chapelé ya moloka général Chapelé ya moloka gouverneur ya barabi gouverneur barabi yo sinya mabe félicitations na belément ya la police boyende zalaka kasi sengeli bazwa penza etumu ya makasi po ete ya ba oyo batikali ekomi nini voilà bombe ne commissaire looking for positive result as we welcome you to this concluded Group B game between the Terangala. Sans pour autant qu'on marquait les moindres buts, Balopa a première République démocratique du Congo, Bazali éliminé dans la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. Double champion Yachan Bazali éliminé après défaite il y a 3 buts à brosse face à Lyon de la Teranga ya Sénégal dimanche 22 janvier Eleki na Anaba. Senegal take the lead here. They were ball watching. Osman Diouf put Senegal in the lead. Sengeli Boye Baki ezali pour la première fois ya histoire que République démocratique du Congo a éliminé na phase des groupes Yachan avec 2 petits points lisusu. The referee was pointing at Bungila Tom that it was outside, but it's actually a penalty. Yes, it is. DRC down to 10 and a red card as well. Équipe ya Otis Ngoma très faible, moins performant. Encore Koutouto Baki dinte ya ko représenter nation ya football monene lokola République démocratique du Congo avec comme statistique 3 matchs disputés, 2 matchs nuls, peu de défaites moko avec 3 buts encaissés contre 0 but marqué. Knows that the job is done by Papa Diallo, the 18-year-old. His goal may be sending DRC back home on the early flight back to Kinshasa ou Lubumbashi. Élimination Oyo est à l'interpellation pour le football congolais et surtout na niveau du championnat national. O Tolobakité. One goal in the first half, 2 in the second half. It has ended Senegal 3, GRC 0. Senegal through to the quarterfinals.
C'est l'image que tout un pays attendait. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, il y a de cela 4 ans jour pour jour depuis que chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azala na sommet ya l'État. Bilan naye ezali jugé très positif na ba secteur nyonso ya vie nationale lokola na économie en passant na social, politique, sécurité, diplomatie, tikokoma na justice. Na côté politique, esengeli kovante notamment mise en place ya CENI pe volonté manifestée na président de la République pour l'organisation ya élection na délai. S'agissant de l'économie, budget tel que revu à la hausse pour l'année Oyo et essentiellement ba performance nyons sont enregistrées na mobilisation ya ba recette depuis entrée naye na pouvoir na Oyo étali social tokoki ko évoquer gratuité et enseignement. Concernant justice peuple congolais, ezali ko affirmer que nangonga Oyo ata prisonnier politique moko azalité pe bazali ko kumisa ba action initiée par justice contre banguna ya démocratie ainsi que ba détourneur ya ba fonds ya l'État. Peuple congolais Oyo amema Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pouvoir ezali ko juger bilan na ye très positif pe bazali ko souhaiter deuxième mandat pour na fils biologique ya Sphinx ya limité. Mukwantombolo Fachi Beton Wumela. Keyo. Bazali kolala te na objectif ya kosilisa insécurité na mabele na bango tozali awa na commissariat ya la police ya Kimbantseke 2, plus précisément na sous-commissariat ya Biyela oyo kumbamaka na commandant Patrick Ndunga esika wapi bache maboko na bana mibali oyo bozali komona regroupé na deux bandes ya bakulu na bango musala na bango kobotola batu biloko surtout population ya koto oyo banyokwama bazanga kimia po bango bana oyo bozali komona deux fois te boyo kalisolo bakulu na ngambo ya mal à l'aise pendant ko botola ne tutie bango pe maboko bango ye zomona moto elongi lokola moto malamu nzo ande demo wan bango ye tusi bona mabela Biyela oyo deuxième bande na pont batuba lekate. En tout cas, musala ezali kosala makitoko na commissariat ya Kimbantseke 2, population bazali kosepela mingi ndenge jeep ya rando commandant Patrick acheli bakulu na oyo volonté. Boyende izalaka. Keyo. Demo one. Satan provoque Jésus. Paul Kagame azali toujours ko continuer kotumbo la président Félix Tshisekedi lobieleki ba image amateur filmé depuis Goma ezali kolakisa missile moko tiré depuis Rwanda na espace aérien congolais, missile o ezalaki ko cibler avion de chasse congolais ya type Sukhoi Su-25. Plus de peur que de mal, avion ciblé ezongaki na base na yango pe et atterrissaki na aéroport international ya Goma. Parti ya sima ya chasseur bombardier ezwaki moto et heureusement que ba camion anti-incendie ezalaki wana pona koboma moto. Naton moko ferme, gouvernement congolais atalisi lisusu ke oyo ezali agression, acte de guerre délibéré na part ya Rwanda pe. Tozui lisusu en témoin communauté internationale oyo ezali komona ben intention claire ya diable Kagame oyo ezali koluka à tout prix ko créer ben de sang. Esengeli boyeba ki oyo ezali deuxième fois que régime ya Kigali est provoqué ouvertement mboka ya Félix Tshisekedi sous prétexte fallacieux ya survol ya espace aérien naye. Dossier à suivre. En
Enfin, élément, il y a la police nationale congolaise na quartier 3, tozali awa na commune ya Njili, batia maboko na groupe ya bakulu na oyo bazali komona, bango ba operaka na wenze ya Indu, côté oyo, komeka na yo koleka na pokwa te po nyonso ekotikala chez bango. Tangu azo qui appelle le policier du peuple, le major Rémi Kanza mal à l'aise ya bimaki na butu pe akomaki wana en personne yoga communication. Na ju bango na wenza Indu. Ni libyo babata makara wenza Indu bavanda na wenza Indu. Nde bango e. On va terroriser population awo. Kokoto la ba téléphone, kokoto la ba saki ba perruque. Ya basi kokoto. Ndenge bazawa. Nde bango e. Bangi nde bangi za na kati wana. Chano shwasha. Bangi nde bangi. Monsieur bimisa nyo soutien na sewa. Ya boni. Na mwana mabwe bakanyana. Mususu nani abimisi biloko na yede. Yo bimisa biloko chawa. Ezo ngara saki nyoso ekota na saki wana. Tu ekota na saki wana nyoso. Ah oui, boende zalaka na mopanzi ya changu la police ezali kusala musala kitoko makasi oyo wapi. Yeke na Indu. Unja Indu. Batu bomoni bazali koya ebele boye bazali kosala carnaval te kasi bazali nde koya na kuluna moko oyo bango moko bauti kokanga en pleine opération tozali awa na commune ya Njili eyule Zwai Bomaye. Tikana yebisa bino ke mwana mobali oyo azwi lo zaps na ndenge ya kosakana te, c'est-à-dire abetami lokola nyoka pe batu ebele bazalaki na kanda na ye po abotola bango biloko ya ndenge na ndenge ezala na butu ezala na moyi ye akipaka te. Noko abetami pene ya liwa kasi loko le pekisami na population ba se faire justice nde bayaki ti kotika ye na sous-set ya la police na quartier 2 na commune ya Njili. Commandant, l'impression par rapport à l'événement où tu les gars. Juste ma impression par rapport à l'événement. Lisu likolo ya lisu population ya Njili bazali déterminé ya ko accompagner la police pour na ko éradiquer phénomène oyo boyinde zalaka. Kejo chef de l'État de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné depuis mercredi 25 janvier à Dakar, capitale du Sénégal, et Sikawapi a participé à la deuxième édition et a sommet sur l'agriculture et agroalimentaire. Prenant parole Mokondi Yamboka Mukwantombolo Fachibeton, atalisaki ke ba mine oyo ezali na mboka na biso République démocratique du Congo, yangonde ezali ko suki saba dongolo miso mitema pe ekomi ko pesa likunya na ba voisins. Notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc,
Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, des items retenus pour la édition Oyo. Kejo! Accompagné na foule, président national et à parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tshapwe yakendaki ko s'enrôler lobby eleki na centre d'inscription ya Rwashi na ville ya Lubumbashi na province ya Haut-Katanga. Ancien gouverneur ya ex-province ya Katanga Moïse Katumbi Tshapwe azalaki à l'issue ya congrès organisé na formation politique na ye désigné lokola candidat na élection présidentielle ya 2023. Désignation Oyo et intervenant qui juste après que Moïse Katumbi Tshapwe a annoncé départ naye na Union Sacrée, vision ya actuel chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kejo! Personne ne peut être spécialiste dans tout. Situation de l'air dans la République démocratique du Congo, épouse et ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, Madame Marie-Olive Lembe Abimaki na silence naye, lobi eleki pour nakota lisa boye. D'ailleurs, moi je suis en train de recommander à ceux qui nous ont montré leurs limites par rapport aux différents échecs que nous sommes tous en train de vivre, la régression de la situation sécuritaire dans le pays, la régression de la situation sociale dans le pays, et pourtant dans un temps passé très récent ici, on nous brandissait la petite baguette magique pour nous dire que quand nous allons avoir le pouvoir, nous allons opérer des miracles. Mais là, qu'est-ce que nous vivons? Que des échecs sur échecs. Alors, il faut savoir avoir l'amour du prochain, l'amour des autres, et savoir reconnaître ses défauts. Comme pour dire, je ne suis pas gérant, je ne sais pas gérer, eh bien, je laisse aux autres
de continuer et je vais aussi les observer. Pourquoi pas imiter l'exemple de JKK. Yo. Babébé, jamais rata. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.